Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na biso tuba ebolinga ka maman Eliane ni tuna peso no mbote ba ebo abarze no malukai. Ma vipi moyo, j'espère que bola muki malamu. Ndeka na ba toujours que kola kola muka eza habitude d'été. Tant on zamba peso pe ma ba mo ko ba na ku misanzambe ko pe sanzambe merci parce que mingi tolala ki na bango ba lamuka kite ba lamuki te po balinga ko po balinga kite ke ba lamuka te nyonso ezalaka mukano ya nzambe ko passer journée eza pe habitude d'été. Ko bima ko zonga eza pe momesano te to ba toujours na ku misanzambe ko pe sanzambe merci po yalinga kaka reconnaissance na biso bana na ye. Merci mingi na bino nyonso to obo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka wa bino maman Eliane ni tu na pesi bino vraiment merci beaucoup. Ndeko sezamba na liboso kutena ngana ko senga na o s'abonner na Eliane ni tu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifie à chaque fois que émission est que kota na kati chaîne na biso o ba ke émission koti so koti a o s'abonner okuta ba émission za ke belé ba émission masolo ezali ba publicité ezali okuta ba émission culinaire ezali ba émission ya bilubu okuta yango a na kati ya Eliane ni tu TV mais mingi na ba question za mutakanda kotala ngai te pour se plano na ngai te so moko za fanatique révolté oza muto motema bololo oza muto motema ngai oza muto motema likundu kotala ngai te pour se plana yo na ngai te makambo tozoke ndoko sola so botali awa naza pa na ngai te naza mwa libanda ngai wa bino mameli ani tuninga nazawa lelo nakende kotambola lelo toza mardi nakende kotambola bongo na marché ya Créteil na marché ya Créteil Soleil yango penga nakende kotambola lelo na marché ya Créteil na pesi bandeko mbote na kutani na bandeko mibale na marché ya Créteil na pesi bango mbote bango moko ba biyebi o na kutana bango na marché ya Créteil moko azaki ya mwa pembe mukuse moko azaki mwa mwindu mulai na pesi bino bambote na bino ebele eloko na fandeli a poto so na bino na osa na mwa lombango ndenge zalaka kani ba mwa vite fait to solo la bandeko na ngai tant to saka ba émission bona ba mingi ya émission ngeza pona ko bebisa te kasi za nde pona ko bongisa ngata na ko vanda boza pona ko bebisa te kasi za nde pona ko bongisa na kutani na ndeko awa na marché Créteil ndeko za ko yebisa ke maman Eliane quelle chance nde na kutani na yo ngabi apo ko kutani ngabi ko kutana yo na sepeli makasi ndenge na kutani na yo ngabi okay mama ngape na sepeli ndenge na kutani na yo loko mweza waza na mokili eza katabi mama ni tu na sepeli komona yo pona expliquer yo likambo oyo naza na ngweza kotungisa ngai ngabi lobi omoni yo saka ba émission mingi biso ba mama tolandaka yo ata ba papa balanda ko me biso ba mama tolanda ko mingi po ngai ndenge na boy na musala na ngaso kaka yo che video tozaka to bandi kota mama ni to che moi pose bandi tala ache nini atsali nini to bandi kotala alors na ngana biso ke maman Eliane na ye kolele pa na yo na ye ko senge pa na yo obelela likamona nango belela ta musu solution e kozwama ngana bilika mangoni abi mama ni to moni mabe oto salaka ana se a moyi e futa maka ana se a moyi soki yo futi te bana no bakofuta soki bana no bafuti te bakoko no bakofuta soki bakoko bafuti te bakokolo na yo bakofuta tina 4e génération na tuye mama ngala yo to yebani te siko mabe nini o ngana sali yo zo la kala bana na ngai na bakoko na nga na bakokolo na nga bafuta abite mama eza yo te yana ndeko moko mwasi mama Eliane to sala ki na connaissance to sala ki na relation connaissance ndeko moko ya mwasi ndeko wana mwasi mama ni tu biso to bandaki kosala likelemba na bande kosala na baninga nanga esila ki to bandeli likelemba ko bandela to bandeli likelemba ndeko wana mwasi lokwa yebeki to sala likelemba tango esili na yebise likelemba esili ya bien na bande kosala kake sila pona okotisa ngai ya lobi okay likelema ne to kotisa na likelema nakokota nakosenga alia muta liboso bo pesa ngana alia muta liboso parce que ne naza awa nazokende kini nazokende kobalisa mwana na Congo bo sunga nga bo pesa ngana alia likelema mutu ya liboso mama Eliane to kamati likelema muta liboso to pese 10 000 euros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mais ça puis zomi 10 000 euros ali kelemba to pesier tango to pesi zaki mbala liboso to sala likemba to sala kana ali kelemba te mbala liboso to pesi mutu 10 000 euros akei ko balisa mwana tango azongi po acha likelemba bi mama ndenge na yeboye naza makoki te yo sunga nga chela ngai soko chelinga ngala osani ni na kozongisela yo ndeko mo satala bi ngape mutu na memaki na likelemba yalo kwa mukumba na ngala sa nini na chela ye kaka
akamati acheli tango acheli likelemba ye pona chali kelemba likukuma et comme ya kopesa ndamu ndamu sur 500 euros akopesa nanu 200 aye kopesa 300 wana ndeko ameke na likelemba asa chela ke déjà aza ko couvrir ye pourquoi parce que yenda yaki na ye lokola ya yaki na ye pona zo ba problème tena baninga likelemba abanda toujours ko couvrir ndeko oyo akotaki sika na likelemba alobi maman Eliane Nitu likelemba na po esela na sali boye. Dis-toi que nga mutu na yaki na ye. Moyen na pesa baninga explication que X a pesite ezate. Nga nazaka ko couvrir. Nazaka ko couvrir maman Nitu. Na sali boye maman. Ata na mukolo moko te ndeko wana tike ko tia likelemba correctement. Ndeza ke fin du mois yango yo. To tia likelemba le 20 pesa mongo jamais. Ya ko pesa mnoga le 28, le 30. Soka pesi pe le 28, le 30. A koti na mo muso akomi na ko mitu mi bale. Ko tia likelemba boye. Po atia likelemba. Maman ili na souffrir na likelemba wana. Nazo tia likelemba, nazo tia ye, nazo tia yanga, nazo tia ye, nazo tia yanga, nazo zongisa malembe. E ko tikala 600 euros. 600 euros etikala ki likelembe sili akate likelembe sili. Atikali sko na 600 euros ya kopesa po eza mbongo na ngai. Po apesa sko 600 euros. Lokola cheki likelemba malamu te. Lokola bande ko tia likelemba na likukuma. Ngana habite ndeko nanga. Likelemba na nyokwami. Na liko zo ba problème na baninga te. Ma problème ambongo za ba problème a soni. Ba problème ambongo za problème a soni parce que na linga na tolo bakaboye soso aliaka mbuma oyo koki na mungongo na ye. Po soko alie mbuma munene moye mbumeleka ekozala te. Mama, ngai na konyoko masusu te ane oyo kota su likelemba pour que osala ndenge osali en tout cas moyen ezate. Mbalo yo okokota te. Mama ile na tikali na 600 euros nanga po apesa nga 600 euros. Li solo naza ko betela bino ya likelemba oyo ezaki ya 2021. Lelo toza le 11 mars 2025. Li solo oza ya 2021. Pourquoi ndeko oyo apesa nga li solo parce que X wana likelemba tikala na 600 euros na eti lelo afuta ka 600 euros wana te. Alobi mama 600 euros nanga pona zo 600 euros. Ti lelo nazu yango te. Ceux qui ont un téléphone, qui ont un temps à téléphone. Ceux qui ont changé numéro, na zu numéro mutumusu na bengi pan à téléphone. Ayambanga na téléphone te, alina ko ko na téléphone te. Pour na 600 euros nanga atikala nango. Mama lo kwa na ye binda kuna ye, muko musunga bi jamais, mbongo eza pasi. Mbongo eza pasi. Ngala ko kende pa na ye, na kende kolanda mbongo nanga. Alobi mama na salaka un dimanche, kwa ke dimanche batumi bazaka na ndako na mwa pokwa. Na sona ki pete. Po soka ki voa na nga a fongola te. Na zuka na telemi na porte. Na telemi ka na porte. Na yebi ka muta kosa nini akokota immeuble penza okovanda te 30 minutes 1 heure de temps ki muta kota. Banda na telemi ki na nga na porte wana na telemi mutu mo wa yaka te mutu ya koti. Tanka muta fungoli porte ngape na profiter na koti. Tango na koti na sonne na porte. Mutu ya fungoli mbala moko ezaki mobali na ye mutu yaki afungoli porte ngape na sali na koti. Ah bonjour papa bonjour X azali azana benga X aye. Tango abi yo esali nango aw. Abi oh. Ndenge nzo tu nanga kena yeko sala ni nango aw. Ceux qui na ye bo to zaki na rendez-vous tabi oui to zaki na rendez-vous c'est vrai. Mais ceux qui na bingo na téléphone, oyambanga na téléphone te. Na changer combien de fois ba numéro téléphone. Ceux qui na bingo ki ka voix nanga okati, oyo ki voix nanga okati, oyo ki voix nanga okati. Yango na décider ki lelo il faut na ya awa epa na yo. Lelo na kobimate ceux qui mo nanga e bimite. Mobali azaki na chambre. Ta mobali a bimi bo na chambre, ayo ki makele bo bika ba senga non. Ou yo sko ye, yo ngo pomela ngali ba nanga, oyo ko pomela ngali ba nanga toni. Pani bino bata poto ko zakabo, toni bo yo som Afrique. Atanga na ya poto le boso, yo poto ko maka muteni, yo zo peka muto poto. Mobali a bimi. Likambo nini? Mama wana lobi papa bolimbisi. Ndoko moninga na ye boye papa. Na ye ko senga 600 euros na ngai epa ya mwasi na yo. Mobali bia 600 euros ya likambo nini? Abi papa. Mwasi na yo na koteke na likelemba depuis 2021. Likelemba na koteki aliaki 10 000 euros pa kende ko balisa mwana.
mbongo ale 10 000 euros likelemba za kopesa na mikakatano na matata lokola ngamu na koteke na likelemba naza ko obligé na banda ko chela yeba mbongo na chembongo timbongo esili etikali 600 euros lokola likelemba esila lokola toboya ko zongesa na likelemba 600 euros nga ti lelo papa depuis fin 2021 ti lelo 2022 2023 2024 2025 papa 600 euros mobala tali moi sabi makambo lobi asolo to alokuta moi ça bandi ko beta munoko habité loba est-ce qu'on doit devoir y 600 euros ou pas bon moi lobi mbongo depuis 2021 pourquoi depuis 2021 au pesi mutumbongo na ye te abandi ko beta na banda ko bisazela abandi ko beta munoko wana ko swana ekoti moi ça mbali mbali musupe na maîtrise te ko swana ekoti moi ça mbali taba bandi ko swana ko lelelele yoka boye yoka makambo otika te mobali abandi yo ba comportement otika te ba comportement ba nyongo otika te bato ba bambisi ba kobenga awa liko ba 35 euros yo na linga so oliambisa okaka te po defa ka bambisa okaka mama na pazo yoka yo na linga so oliambisa okaka te po muso ko defa bambisa okaka ba nyongo ba 35 euros ba ni mode gauche droite uza na muto zo ba mbongo ebele te likambo ngoni no liko defa bo defa na miso mo swana na miso mwasi wana mobala bi boni bi defa boye allez moi ça n'a pas bi papa à part 600 euros nanga a defa susu mbongo mususu na mwasi mo ya likelemba 500 euros moi ça na déficit doit devoir biso le quoi 1100 euros 600 euros na ngai na 500 euros ya moninga membre moi na membre moto zakine na likelemba donc on devoir le kola 1100 euros mobala lobi makambo soni dona kata alobi ke mama Eliane oyebi ke mwana mwasi wana azo devoir nga 600 euros o devoir membre moi likele 500 euros na discussion na asimba nga la bilamba tindika nga bwakanga libanda atindiki ngai mama Eliane abwaki nga libanda bibanda kuna nga pima ye apo ya bomenga libala jalouse motema mabe andi po bomenga libala ngai ya bina yako bomela libala ngaza tina mobali na yo ngana na zanga mobali na ndako na ngapi na zana mobali ngapi likemba na zana ngo na yako bomala libala no pona sani na bomala libala no pona zo mobali na yo na yako bomala libala te na yako la na nyongo na nga na yako la na nyongo yo kasi ko mobali no lobi o lesa kana ba bisa ba 35 o ya ba nyongo mobali asa lembi bato ba benga ka ko ba nyongo defa il suffit comme ko abi ndenga za wana a defa membre na biso 500 wa bisi membre na koyebisa koyebisa mama likelemba te talaka kezaka relation mutu ebaka mutu na sima ya mutu ezaka relation en tout cas 500 o na zo pa na yo koyebisa te na kopeso banda 500 wana zwa kaka na 2021 wana ekenda kobalisa mwana kisasa ti lelo bandeko liwe eza lokola pongi mwasi bidefa lokola mwasi moyibi liwe eza lokola pongi bandeko na nga okolala boyoke yoke tala banyongo ebembe komi koyoka soni bakoma cha nene kuto ninga kufio na mama atiki tala banyongo mebala bakufuta banyongo wana atiki tala banyongo atiki esoni mutu nyoso to adefa rapoto defa même na banque soko moni mutu bazo defa na banque te senge na banque kuna pe oso baby sa ya mo yeba defa yo ezate ok okota likelema munene mais assumer pe likelema munene likelema munene chape bongo correctement ne batu bachaka pe mbongo ti likelema munene wana chamo ninga batu bachela mbongo mwana mwasi na bi mama nitu mbongo ekoma kaka na cha yanga na cha yaye ya banyo pesa ndamu abande ko pesa ngo pe ya likukuma mama Eliane ko pesa pe ya likukuma na saliboye pona chaka ba mitu wana mibale bande ko conseil bidefa ici sera mutu valeur si comme maman wana kutani na ngai ayebsinga likambu ya likelemba ole 10 000 euros oki ko balisela mwana na kisasa ba mono mopao wana poto ozanga na mbongo nzonga mbongo eza na ngote siko nenga mama o ayebisinga o yebi asayebisa batu combien siko bato bino boyeba ina bango ba amia komelo ko bango bazo bato ba YouTube te ba obeta kama sona ndenge ya kuka
tika nenga zawana basali kelembati atika na 600 euro batali kelembati lelo afuta raté nenga zawana ana nyongo pe ya mama Brigitte 500 euro batama Brigitte afuta raté, c'est la honte. Eza ko déshonorer yo moto ozala to lati ndenge nini to lati bijou banda ati o lati bijou so na ndenge nini mettons au devant moto 600 euro valeur à bijou na yo e monana te. Valeur à bijou monana te pona nini banyongo. Voilà moi mukina zaki na kwa koyebisa bino yango wana bande konanga ya basi defa futa soko defi futa soko okota likelemba soso liaka kokina mongongo na ye ko welela tena kendo chali kelemba 1000 euros pona za na projet yango le fana check ke te ce qui m'a kokina yo eza ko chali kelemba 500 euros tia 500 euros pour que ozala na problème ya ko chango te ce qui ba moyen ozo permettre o chali kelemba 300 euros tia 300 euros pour que ozala na problème te ce qui m'a kokina yo ozo permettre ba to yo ba tia kelemba 1000 euros o to betela ka maboko eza ba mama à Château Rouge. Ba mama ya Château Rouge bango nde ba tia ka kelemba ya 1000 euros na semaine ba sa au moins 2 fois kelemba 1000 euros. Ba mama ya Château Rouge bato ba tira baliki ba 1000 euros ezara ba taximen bango nde ba tira mama kelemba ba 1000 euros mama kenda ka musalo zo ka salaire liki ba 1000 euros potika na combien ba besoin nda couper ezali kolia pe na nda ko ezali ba dépense mike ezanga kate soso alia kambume koki na mungongo na ye bo sala kama kambu pona ba sentimate ko sala makambu pona sentimate eza malamu te bandeko nanga bosalaka makambo mpona sentiment te kolandaka mpe vie ya mutu te mpo ye azovivre boye n'envie pas bilula lula eza mabe soki ozolula lula ebanda otinda na makambo ya minene makambo kodefa ekotinda na koyiba eza malamu te soso aliaka mbuma oyo ekoki na mongongo na ye respect basomaka yango te personnalité basomaka yango te okokozala olati grand super lundi on a dit grand super, mardi grand super, mercredi grand super. Moutakuta na na Château Rouge, mon autre ba grand super, ba grand super, ba grand super. Mais moutou moussa bi kolanda te grand super wana defa ngo awati. Et puis sera défi a futa na matata. Kolanda te defa nga 500 euros, ti le lo futa. Kolanda te aza nyona nga 600 euros. Kolanda te defa nga bisa 35 euros. Valeur nyoso na maye ou aza mato ya koyoka ayoka. Soko oza na ba comportement okutani nango awa linga otikeza malamu te. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oza to za na kata fete bocha bidefa defa. Yekeba so yeko defa ata di ko defa se eta futa te kidi anfuka. Kidi anfuka. Kidi anfuka. Bidefa defa. Bongwana. Changer. Eza malamu te soso alia kamboma oyo kokina mongongo na ye. Aza mato ya koyoka ayoka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Nzamba nube sheneni bana betu bonsi boka matababesi. Bonne journée. Bye bye.